sila bisalo azali bekame sila nakobanga eloko te sila bisalo azali oyo fi arando te na nenemi na mutu te na evite ngai na fi arando te na nenemi na mutu te na problématique te bo evite ngai po eloko na olia boyebi yango te mamu bokomba liaka na fourchette na mbeli na gâteau te na comprendre ce que boloba makambo bo maîtriser te tala na bana olia na fourchette na mbeli bana na mwa muki donc na yebo olia na fourchette na mbeli kitoko na yebi ni na olia na fourchette ni na olia na mbeli bo éviter ngai na bato ba otinda bino ba pesa bino ba précision parce que ngaso na bina ya na ba précision bon kuti na kimia ko le mutu mususu ko ko zwa son ya parole ya nzembo a poster na ya à l'aise le ngaso ina tie komi ke na otuta ba bordi na obwa ke la mutu na kwa ke mutu te pona ya nemi na mutu te donc na libre ya ocha sonyo so na lingi oui bo éviter nga oui pour les so qui na ivan bo na ba vrai compte bo na ba faux compte te parce que bo yebi ngai te voilà oh alors maman na bango mbongo bolie kanga na mungongo ali boma tuna bato ba otinda bino so ba tuna so ata $10 ata $5 ba pesa nga ke opia mama bino ata $20 ke pesa mama bino bino monga na mtanzala na kota théâtre tuna ba yebi ngale na kota théâtre na kota théâtre na lata kitoko voilà donc na afia nzala te ok donc na famille à souffrance te bo éviter ngai botika nga bokota na TikTok na botala aneni na fungola TikTok et puis botala basoni na bana ocha ezala mabete sikonde komi ke na otute la mutu bordi na okwa ke la mutu jeton bo éviter nga ko pardon na comprendre ce qu'on a TikTok bo abandoki na comprendre ce qu'on a réseaux sociaux bo abandoki po bo créer makambo mo betala nga bo kokanga te na mwana nzambi so bona ba kindoki na bino na ba vie na bino to na ba famille na bino et pas na esimba te donc na ocha na nzembo nyoso na lingi so nyoso na lingi na ocha et dépend de kana nga na otika ngote po bino bo éviter ngai na fi arando te na nenemi na mutu te na problématique te voilà bo éviter ngai ah oui po eloko na olia bo yebi yango te mamu bokomba liaka na fourchette na mbeli na gâteau te na comprendre ce que boloba makambo bo maîtriser te bandoki tala na bana olia na fourchette na mbeli bana na mwa muki donc na yebo olia na fourchette na mbeli kitoko na yebi ni na olia na fourchette ni na olia na mbeli bo éviter ngai na bato ba otinda bino ba pesa bino ba précision parce que ngaso na bina ya na ba précision kuti na kimia ko le mutu mususu ko ko zwa son ya parole ya nzembo a poster na ya à l'aise le ngaso ina tie komi ke na otuta ba bordi na obwa ke la mutu na kwa ke mutu te pona ya nemi na mutu te donc na libre ya ocha sonyo so na lingi bo éviter nga pour les so qui na ivan bo na ba vrai compte bo na ba faux compte te parce que bo yebi ngai te oh alors maman na bango mbongo bolie kanga na mungongo ali boma tuna bato ba otinda bino so ba tuna so ata $10 ata $5 ba pesa nga ke opia mama bino ata $20 ke pesa mama bino bino monga na mtanzala na kota théâtre tuna ba yebi ngale na kota théâtre na lata kitoko oui donc na afia nzala te donc na famille à souffrance te bo éviter ngai botika nga bokota na TikTok na botala aneni na fungola TikTok et puis botala basoni na bana ocha ezala mabete sikonde komi ke na otute la mutu bordi na okwa ke la mutu jeton bo éviter nga ko pardon na comprendre ce qu'on a TikTok bo abandoki voilà na comprendre ce qu'on a réseaux sociaux bo abandoki po bo créer makambo mo betala nga bokokanga Lisa le ba comprendre que na théâtre bandoki bazali le va bien comprendre na théâtre bandoki bazala rapport na kopesa opinion na voice na vidéo ya Lisa mutu akobangisa muntu te na YouTube nde tolobaki mutu akobangisa mutu azate pa mutu mwana mutu azate leki ya mutu azate mama ya mutu na YouTube azate tata ya mutu na YouTube azate tokopota na kitoko mutu akobangisa muninga te toyoka ate na mwana nzambe so bwana bakindoki na bino na ba vie na bino to na ba famille na bino et pas na nga esimba te donc na ocha na nzembo nyoso na lingi so nyoso na lingi na ocha et dépend de kana nga na otika ngote po bino bo éviter ngai na fi arando te na nenemi na mutu te na problématique te bo éviter ngai po eloko na olia bo yebi yango te mamu bokomba liaka na fourchette na mbeli na gâteau te
na comprendre ce que boloba makambo bo maîtriser te Voilà. tala na bana olia na fourchette na mbeli banana amwa mukie donc na yebo olia na fourchette na mbeli kitoko na yebi nini na olia na fourchette nini na olia na mbeli bo éviter ngai na bato ba otinda bino ba pesa bino ba précision parce que ngaso na bina ya na oya na ba précision kutika nga kimia ko donc mutu mususu ko bozwa son ya parole ya nzembo a poster na ya à l'aise donc ngaso ina tie komi ke na otuta ba bordi na obwa ke la mutu na bwa ke le mutu te pona ya nemi na mutu te donc na libre ya ocha sonyo sona lingi bo éviter nga politi soki na Ivan boya na ba vrai compte boya na ba faux compte parce que boyebi ngai te oh alors maman na bango mbongo bolie kanga na mungongo ali boma tout na bato ba otinda bino so ba tuna so ata $10 ata $5 ba pesa nga ke opia mama bino ata $20 ke pesa mama bino bino mona na mta nzala Voilà. na kota théâtre tout na ba yebi ngale na kota théâtre na kota théâtre na lata kitoko Oui, toyebi. donc na afia nzala te donc na famille ya souffrance te bo éviter ngai botika nga bokota na TikTok na nga botala aneni na fungola TikTok et puis botala basoni na bana ocha ezala mabete sikonde komi ke na otute la mutu bordi na obwa ke la mutu jeton bo éviter nga ko pardon na comprendre qu'on a pourquoi bon ba toxi bon ba zoba bino ba soit disant ba fa po ela ela ba famille goto ba makambo toyebi na biso bino bo ngana poani o toyebi TikTok bo abandoki na comprendre qu'on a réseaux sociaux pour abandoki pour créer un makambo réseaux sociaux pour abandoki beaucoup dans TikTok na botala aneni na fungola TikTok et puis botala basoni na bana ocha ezala mabete sikonde komi ke na otute la mutu bordi na obwa ke la mutu jeton pour éviter nga ko pardon na comprendre qu'on a TikTok pour abandoki na comprendre qu'on a réseaux sociaux pour abandoki pour créer un makambo etala nga boko kanga te na mwana nzambe so kwana bakindoki na bino na ba vie na bino to na ba famille na bino et pas na nga esimba te donc na ocha na nzembo nyonso na lingi so nyonso na lingi na ocha et dépend de kana nga na otika ngote po bino bo éviter ngai bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous, Vérité News à télévision, à la présentation, c'est votre humble serviteur de Carré Bachia, garçon 1m70 par choc, Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Makamboeza. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement sur Vérité News à télévision afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. J'ai dit un grand merci à celle qu'on appelle Edouard Jekabouik ou 3 fois star, la maman de mon cœur de prix, par rapport à la biso, merci à madame Rokia de Paris, babi mon cadeau d'ici, madame Rokia de Paris, merci à toute ma tala de Carré Bachia de partout au monde, tout le monde à trop. Merci Kinshasa, merci à tous les abakou to consommer film la biso na combo ya la chèvre de Messine, la chèvre de Nsimba et de Nzuzi balobi comme participation Soudiata tonton Soudiata sous les maniaga. Voilà, Souyata sous les maniata, tout le monde peut pour la présence très remarquable. Il y a Manika Bongo, fille de ouf, fille de waouh. Merci beaucoup pour votre signature. SB, mon qu'on apprête. Flavien, moi, présent, Flavien, moi, mouillé et les gars. Donc, Maramoutou Kitoko, c'est bon. Merci beaucoup de votre emprunte au Kéma Kitoko. Pourquoi ce présent Flavien, moi, la Bungia, Koufi, des sous-sous, Toko, t'as peut-être suspense. Non, il y a ma fausse couche à grâce. Toko, la peut-être la carte SB. Après, tu reçois ma porte. Voilà! Tolo belano likambo yo boya to s'expliquer na point oyo avant kota na vidéo ya Lisa na pesa no moni Lisa ala camarade ya Meta Mpinga na pe mnoka somo siku ala sa no makambo so to ba na réseaux sociaux to la maîtrise makambo da terrain na biso to yebi biso to botama na YouTube net biso to botama awa to koli a biso ka YouTube ta to sokolité to ye to brosser tete to ye biso ka YouTube on stoma dosa ba comédien o le katanga vadia na dosa ba comédien ngamo na za ngamo na Terminator nga na za déjà au numéro 1 mo présent o le kandeni na dosa ba comédien o le kata na dosa ba comédien pesi de kara vandi o le kata zela na ba dosa ba muziki zela kuna ndo ya mais ama baba ba ke lo kuta lo vun pema Meta Mpinga ana poto na pesi mboti ata camarade à Lisa bara boye na pe nosko somo. À l'époque, on met en foot dans la bandale. Bato TikTok sur bazawa. Fimon ça rage na TikTok comme Bernice. A soi na makasi bolo tout à l'heure ba bêtise oui. Bernice. Meta Mpinga ba foot dans le pont ba Bernice na bandale. Toi côté à bakaya. O moni nana boduga. Avant catalogue plus comme na Kasavubu. Catalogue plus ezala na bandale na prince ya Kasavubu côté comme lelo.
côté comme tricana na ngambu siko moi lopango place na boduka achaka catalogue plus na sima so mona sima et avenir Luputa place mettre en pinga banda vanda no futa lopango ba Bernice wana wa so na makasa na TikTok à l'époque on benga yana ya Bernice à l'époque on ba mkepa za mkolo to benga no ya Bernice à l'époque na banda mettre pinga banda futa na banda na Luputa place na banda na Liza na meta Liza na camarade à meta to so la pembe Liza na camarade à meta er meta kende poto ba mso ba profiter ba zui Liza za muswamba ta Liza za zozo ta Liza za zozo ta bi Liza était bi Liza bi na tala ya na ya Liza peut-être na robo saranga to bana na lopango wana to to ka mai à l'époque to yeba na YouTubers to yeba na pas lopango to ba parenté na lopango wana place mais camping banda foot là entre parenthèses mais ta pinga comment da marié mais tout ce qui ka banda banda foot là parce que Liza banda pas massa na ye na Luputa na lopango ba Bernice ma doit dire Bernice a banda Bernice on a la poto so na TikTok on a faire di coco ba lopango na bona banda na Luputa Bernice si qu'on met en pinga ta camarade met en pinga ta camarade Liza à l'époque elle a kitoko à se présenter bien à chic maramutu kitoko c'est bon on va attendre na bondal bon mata bon kitaba parce que ba mettre on va mettre en pinga na Liza na fimo na moi qui m'a boki na ke pe souter na te sope be 50 à l'époque à Zalaka je ne sais pas trop sikoyo lelo ceux qui mettent en pinga se retrouva to ke na bien na belle elle se retrouve pas belle et elle va benga bon ka groupe Simba pas groupe Simba soit disant chaque année ba ça la remaniement ne baloba ça la remaniement balongola batu o soko se comporter ma biso peni balonga une grande partie série wana balonga sonanda ba Jimmy mona lemba ba une grande partie balongwa ka ba se réfugié ba ko refuge na kata groupe ya Bella to Bella resali bureau nango si que ton Bella resali bureau na bango recruter ki ba ezwa ki ba Liza po ba Liza ba massa na bango pour la promotion na pondération s'il ya Simba ba pondération ba Liza ba pondération ba belle ba taki mo bele ba yaka ba suto ta ba ko te ba za makambo auto pia mutu te makambo ko mi pasi bon ko ba le beno na makasi ba comédien que pas ça après bon jouer non s'il vous plaît dans zelo yo makak de mukala yaka po ozwa pe yo mo somo mo ya rapide yaka ou se parti non sikoyo tango Liza se retrouver na bureau ya belle après d'apport départ il y a souvent depuis bazana na bureau belle bon ba kendaka après départ après ba arriver ya Liza ba yo vanda ba komi na kata bureau wana ba komi papa et ko sala ke na pe non somo bureau wana on ne va via bokota tango bela voyage aka mambo leka na bureau wana ba pa lela bureau wana bo mona ko tu bo via aka makambo se pasaka na bureau wana baba ba binemi za na bureau wana boye bien to tope o ezalaka sera ba Liza bonyango muta banda gérer ba conflit ebele na binemi ya bureau wana ya ki Jérémy je me vais excuser pendant ba non ke pensa ya ki Jérémy jamais dit cerveau monteur ya Bellard sans polémique maman ba sans polémique pembe ata bo ignorer bo sala bo sala ba sentiment bo bungi ça veut dire que moi non ba mamba solo cerveau monteur ya Bellard ezaka Jérémy ba ne ko sangisa ona o ba banda solate ona o ba solate mais Jérémy ba ne sangisa bango ce qui tient les lobes Liza ba bima na bureau à Bellard pas ba mona trop c'est trop considération moins na pesa bino ka songa na ka mémoire muke sima tangu belle auto sala ba auto mata ba panoli na banzela na tango o ba kendaki na basuka ki na restaurant ko ba dota ba camarade na atanga Liza ki Liza tika tanga soko tu Jérémy kuta ko ko tangete bongo atanga ka li atanga Liza ka tika ta tsindika chakal ko itangela mo ba hypocrisie amitié mo hypocrisie lelo Liza aza libre ko sala parcours na ye azaki obligé te avanda azaki ka obligé te avanda na kati ya bureau ya Bellard ti suka na suka non ndebe Bellard isala maisha na ye ndebe Liza fa sape maisha ne dans les jours à venir pour preuve bazala bango nyonso kuna na bureau ya Bellard qui s'en souvient
période mort bébé c'est ngandela biso ke ngana osa suba ma théâtre te famille na ngebona sala théâtre qui n'a on s'est rappelé nazo la classe non on s'est rappelé nanya on s'est rappelé mais c'est vrai ba lisa ba vanda kana kata bela ba lisa maté qui ta ba qui de lisa banda théâtre là taka kitoko tout sans polémique tant on a boire comme on a vu là ça il bino a boire qui poitrine a pesi poitrine elle comme poitrine elle comme matisi poitrine pesa poitrine kilo poitrine so matisi faut matisi sa poitrine faut mata au kanyango na soutien au tomboli poitrine ba tombolaka poitrine senge sala te poitrine faut tomboa faut tombola on va se blesser ici au terrain de bisous. Lisa, avec obligé. Bible et lobby, ce que c'est sika, bozo bazo ya moma be pour la makolo kende. Lisa vanda qui na belle. Ce qui peut belle, a checker sur ma film pété. Ce qui peut simbiter na amitié ngo. Si quoi tourner t'es pas si na mnoka Lisa joueur na S na JS. Ce qu'on appelle Sabino sko passi et l'on essaie bon finga Lisa bongo bozela. Eh d'abord mon awa. Na meki to ko sepelisa shosho biso nyo so to ko lia mbongo YouTube to ko lia ngo biso selongo. Bino Lisa tangu lelo Lisa ba checker sur la film na Belarté. Siko Jérémy on a qui massa na ye bazela ba poste ba on so biale kuna na Belar. Jérémy ba delo ko so ba lia ba tournage Lisa na ki script ce qui pe nani ba komo ba boke na yebité. Siko tangu Lisa a remarqué que ma beko ti pas ma beko ta na bureau. Ban soson ki somi na ba kota ba deux fois ba kota ba ba lobby koto ba ni ça va tout pas belle. Pour à chaque fois voyage na so belle ba ne ko sala so azonga ba ko ba rapport na mesa. So na kosi ba bureau ba contredinga. Alors ko ta rapport na mesa surtout quand au départ soit Jérémy. Pour Jérémy ba ko mema batu. Ande ko simba batu. Avec cerveau monteur Jérémy Chabani. Alaki cerveau monteur on a oba solate on a oba ndaswate on a oba tonga oyo taraya bo silamaka bo tika Lisa kimia ça la vie na obligé te pour faire démérer ka baba si tu as commentaire comme moi commentaire ba komina na mi ya Lisa ta doit lobby bien parler prêtre wana eza comédien azo finga batu forme kolo oyo est-ce que prêtre yango prêtre au CP là yo paiement no prendre au CP là yo comme dormi ti bolobi si moi si oyo congolais aleli si bolobi si Lisa boseli bambosala e Cindy akota na université kara mais Cindy moni trop c'est trop fona yaka na loba ti Cindy a loba ndesko si Lisa moni ke na mona loba e simba te Lisa yé a répondre moi moni trop c'est trop ça la comédienne et alors on va comédienne ça mimi bata bela bata famille bota yaka bango yo c'est ça bana. Et dans votre famille, et ça bango. Pourquoi parce que Baba Lingaka sous Lisa te. Pendant Lisa, on va jouer trop. Encore des Lisa comme un produit effectif, il y a JS Production. Bah on va CP la te. Toye bani. To tatoral ba camarade ba commet toye bani makabu on se connaît. Il réseau on la biso. Biso to lalaka awa to lamukaka awa nous dormons ici nous vivons ici to linganaka awa to balalaka awa to botaka awa biso to tangisa bana awa biso na YouTube na shosho na shosho kaka te okosi siko Lisa asa la vidéo na été ba commentaire Lisa oza redevable Lisa mbonga nani tata mutu ni na maboke wa bokola mutu pana ina ni to na bika mutu ni na maboke comédien ni na bokola mutu pana ina ni to 2 ans ate ata po bokola ke 2 ans pana yo sika somba ki mili ke somba lipatongo to sendeni so bike Lisa eza mbongwa belle po boke nango to kinango pembe to se masquete so pe mbongwa belle ni boloba wana ba faux compte wana. Ce que ça pour moi la belle que Lisa va travailler dans sa bella avec pensa mon pour la bureau so que la bureau coûte ba Lisa OK pas bon on a ba Lisa parce la wana ba matin tongo bo que orphelinat bo kumbani bo kei
bokende mpe boye bozali bazalaki bana opesa bamiting te tokende orphelinat mama oyo tokende malika bwaka baorphelinat malika bwaka oyo ya mama Mireille Pacave oyo ya mama nani baorphelinat malika bwaka mingi wana sikoyo Liza banda koma kotourne na JS Production bavoisin basilika pour preuve na pierre solo de bona kosi bolo banga B50 azaka camarade à Liza a solisa sous Liza te kana le pamba na lobi B50 azaka camarade à Liza a solisa kana eli sous Liza te pourquoi kana le pamba ka boye Liza na B50 ba ba sola bien mambutu kitoko parce que ba longa pe longo siko B50 kwa sala sentiment côté la camarade na tata belle le roi côté la camarade na tata belle batika la batika Liza yemo parce que Liza soit réfugié pas Jérémie nandenge pe Jérémie akoma ko sala bandene obi elo pe okanda makasi ya noni ya kuna magato fourchette na pona vidéo ba sala na Jérémie obi ke na linga moi c'est aussi là ndalo barake tout le monde est hypocrite omone loko wana ekabula bango ka yandika siko bino ne bwana droit bo bwa ka jeton batu musu bana bwa ya droit bwa ka jeton te si belle amo bwa ka ba jeton katango tana par TikTok ne abi ka jeton oh belle yemo bi ke wona za jeton alinga ngo alinga base alinga ba lobela ye en bien ou en mal alinga ngo yananga ne mamba onda kinda nango alinga ba lobele bongo pesa de ba ebe tsena gaza nga komo les aka likolo top level nda lingaka so yaza na droit sala ya bwa ka jeton ne c'est loko wana wa bina décor ndozo bebi sa réputation na ngai bebi sango beza jeton ya jeton eza jeton parce que pour ça jeton photo sani photo raisonner photo qui est sous classe tout ka racine carré de d égale à 5 non ya ma classe hein ya ma classe t ya ma classe t ya ma quoi to moni to zui réponse ya to moni to zui réponse tangu nani kone nani tangu Liza eka jamais bete loko wana nalinga moi sur la théâtre tout le monde est hypocrite pe ba Liza oko yambe loko te batu musu bana droit sala ba challenge na TikTok batu musu bana ba droit sala challenge na TikTok te so TikTok ezaka bino te TikTok ezaka bino te TikTok photo tikela nka bino pa bino ni bwana mono pa bino ni bokonza bino te mto bangisa mto ati Liza sala vidéo na vula na fourchette ala gâteau anniversaire na fourchette et sui bino wapi bo et pas sini bo yoka azala ne suna bino pete aboya na ye loko benga lo kolo kilo bo benga bo ne bo lobat bo ba Liza la B50 bo chacha ba film ba pesa makambo te c'est choqué na niveau to commence na to kitana na be to kitana niveau o to mbo kitana to kita pe na niveau na be to sepeli si bato bino ba ki bo poussa bango ka comédien bureau na beta li solo e koma mais ba kambo li se mulai tali kambo la liga analyse ezwaka bino boloba bochaba on a ba filmer parce que le qui posa Liza te Liza non na JS Liza non na JS na sino to koda mulu to koti mo ina disasa vandate zo sala mais moto ça ne va pas nazo ba te photo soma bata mabalu ka clean to chano na ndako pop ko to ko ezo moyen te vandate sala mais nazo toka mo iso ya makasi ata vandate sala epesa ka chaleur na bi boye bino ba ke bo chaba Liza bo poussa ba Liza bo bimisa bana ba filmer ba pesa makambo te ka kilo baronel ba esika ba grâce ba esika ba zui makambo yango bo lembi ko fula bango yango bo mona ti B50 na monika e matse ki se kina beta ka batata ka lokwa aida abwaka batata ya Liza lokwa ta JS Production lokwa nga na camarade à Colo JS Production donc na automatiquement so ba simbi mo na JS Production na ye na lobby automatiquement so ba simbi comme ta JS Production o asala ka na JS Production o simbi nga no ya peut-être chef les entreprises à camarade nga donc na ko ya na lobby bien
au décarré dans l'eau, la bouche autorisée à GS Production. Pour ne pas traumatiser Lisa. Ngambwa salaka le quoi les cas n'est pas abino. Bon c'est les faux comptes. Tant Déborah Bombo la loba qui va faux compte va comédie dans les bélo to ndima Déborah tit. Ba ma carte de lé qui ne mouka la de lé kaya. Ayaka oh Déborah ma Déborah yo tala fio yo. Ce que tu Lisa ba chare kuna bureau alors la poste na peso somo na peso passe d'après-midi à l'élo. Ce qui est Lisa, ce qui est Jérémy Chabani, ma benga la confiance du chef. Ma clé, ouais clé, exemple explique clé, il y a chambre, il y a un soukou. Voilà, il y a un soukou. Ma benga la confiance du chef. Asi ma fongo là, il y a chambre, il y a belle. Ba chai libanda. Ba Lisa ba pesa ba le meilleur, ba Lisa ba pesa ba position série Oyo. Tout qui est en PME. Série Oyo, belle na SB et bonga, li soute simbate. Ba Lisa le kola bazala qui na belle. Ba tchaka ba fina ka SB. Tout qui est en PME. Ba fina pe SB ba do tourner pe sonaka sa SBT. SB atika la ka a yango place akina ko loko, akina ko zwa. Ba dina na akina so ba na ba sanga masiala. Ba ba sala ka mo renfort. Histoire à maboke on se connaît. Ata bobi ya bongo te ya bongo, to chango ka bongo. Ata bobi deke ko kosi te ya bongo. Nga e so na kosi se ya bongo. So na kosi te se ya bongo te, mais so na kosi ka ya bongo. Nga la ga so kosi. Na kosi de ba makambo. Na kosi na ba makambo. Ba série wana. Ba série wana sikoyo nani Lisa. Na ba route bate ki bate bureau bata bureau mo bimba à part Jimmy moi na le mamta ba kende SB ba ko mela ko finae aneda ko fino Jina longwa SB na kata bela na ma be Jimmy no alobate moi ça c'est pas Vincent na loba mambunyo sota na mambo loba no alobate Jimmy mo alimba amambo bela loba no alobate pour pe no ka somo sto retira da komba famille botera komo na sengela ngo droit d'auteur ici to retira bo luka komo na mino mususu to la maman Elisa mais en passant que ça a balle perdue et qu'il a bon par rapport à l'explication. Il camne les boy. Eh. Si qu'on Lisa a droit à ça vidéo na TikTok te le lot que kuna SBP kuna na ma tata ko le stade mo marti mo bata ko tonzi bato bunda te ko le ça la challenge. SBI na va. A winda we. Danda bo. Lega bo. Toka bo. A winda we kaka. Bo pota na bo boaka ba jeton bo bon bo lo ba biso to kana a winda we. La chèvre de médecins, les chèvres de Nsimba Nzuzi. Toi na wana. Toi na wana chapela zone qui ça que faut chapela zone qui ça na mystique à fourmer. Il faut te m'appeler grâce à mes olongwa pourquoi. Toi na kuna, toi ba dossier bien régler. Bila ba ton attendre bino te bo lamba bo lia bo tikaliza kimia s'il vous plaît. Azar redevable na mutu te. Lisa Dias ya silwa. Camarade menta mpinga. Azar redevable na mutu te. Wana ngale ki ne déclaré na loba. Na be on pe pion na kona na ba kanai. Le moment so ba mono po moment intimider batou, bon moment ba faux compte to yé ba faux compte. Ne bon nga TikTok na bo fian bien na TikTok. Na testa sala digi. Bolingwa digi. Digi ba bia ga digi. Abo nga digi na se digi na kona le longo la te. Amonye suya me la bouja kufa me la javel. Bolingwa digi. Digi ba bia ga Fatima, digi qui partit, digi qui est là partout. Mon temps dans la place, ça se voit la digi. La mata bangwa. Nga bebe de ka ko mata biso koto so nga bina mata bino e. Na mata bino e. On mata do vatia. Lilian ya golo zapo kana matière ya Lisa waye bazo menacer ya babani ya Lisa bien ba matière wa ko meka Lisa na ba preuve siko que sa maman na bino bazo tinda bino ba foko ba ke moni muto tinda po maman na yebi Lisa elle de quoi Lisa est capable de faire maman na bi qui de quoi Lisa est capable de faire attendez bo sangana moni Lisa a bonne me diriger
abonné comme ça dit que na bona nga muta diriger nga na bona nga kane muta diriger nga je vis ma vie toute seule je dépends na mutu te na yaka musala to kuta na simba et celle qui to approfondir ba relation to komi lelo nzamba sungi bu to kei to fungoli chaîne to commence OK c'est bon le lope simbi nango pété na JS na kolo enfant maison enfant maison enfant maison ya JS ba privilégié JS ba ko chama sala bango poids ba cha Jérémy poids la chite ba ça ba cha Jérémy poids par rapport parce que Lisa atika alanda no akemandaka kaka bo checker na miniature te bo dimina kide bo besana ko diminuer pas no msano ngwana ko dimina ba ninga sans le savoir muninga person ko diminuer mais ko bo c'est kama na mutu na ngabe o bo diminuer batu bo za la vraie na vie bo za la vraie na vie c'est très important c'est ça conseil d'amis bo za la vraie mutu ano vrai bo za ne vrai ko voilà ninga na concurrence te au côté na nion sommet zaka vrai tu peux avoir tout mais tu n'es pas vrai au côté na nion so voilà nion so penza ba nango voilà pour ma monter mais on vrai te restons vrai tout à la vrai c'est très important faut tous à la penza ba vrai vrai penza la fille a randoté na ennemi na mutu te na problématique te bo éviter ngai po eloko na olia bo ebi yango te mamu boko mbanyaka na fourchette na mbeli na gâteau te na comprendre ce que boloba makambo bo maîtriser te oui tala na bana olia na fourchette na mbeli banana amwa muki to na ebo olia na fourchette na mbeli kitoko na ebi ni na olia na fourchette ni na olia na mbeli bo éviter ngai na bato ba otinda bino ba pesa bino ba précision parce que ngaso na bina ya na ba précision yana nga yaka kaka Satan côté lo kaka Satan côté la Lisa aloba Satan côté la Lisa côté la Lisa et le monde on a Simon on te soutient Simon on te soutient pour nga kimiako le mutu mususu ko ko zwa son il y a parole il y a nzembo a poster na ya à l'aise le ngaso ina tie komi ke na otu ta ba bordi na obwa ke la mutu na boki ni mutu te pona ya ennemi na mutu te donc na libre ya ocha sonyo so na lingi oza penza libre ozango bo éviter nga pour les soki na Ivan boya na ba vrai compte boya na ba faux compte te parce que boye binga te oh alors maman na bango mbongo bolie kangama na mungongo ali boma elo kangama na mungongo ezate elo kangama na mungongo ya ofele ezate po ba salela ka musala ngapia ba ko pe mbongo lo kangama na mungongo ezate oboni buzoba boy boni oh tuna bato ba otinda bino so ba tuna so ata $10 ata $5 ba pesa nga ke opia mama bino ata $20 ok pesa mama bino bino moni na amta nzala na kota théâtre tuna ba yebi ngale la kota théâtre na la ta kitoko to yebi don afia nzala te don ana famille à souffrance te bo éviter ngai tu as YouTube tu as famille banzala te o to kelela o to zanga te to linga biso ka ne shosho to yaka awa o ba tata sans ba de car na YouTube na comprendre ko souté les gars mu kele na comprendre ko souté ke passe bien na zo luka na za ba pasi aboko na TikTok na botala aneni na fungola TikTok et puis botala ba soni na bana ocha ezala ma bête sikonde komi ke na otuté la mutu bordi na obwa ke la mutu jeton ou éviter ngako pardon na comprendre qu'on a TikTok bo abandoki na comprendre qu'on a réseaux sociaux bo abandoki pour créer makambo mo etala ngabo ko kanga te na mwana nzambe so bwana ba kindoki na bino na ba vie na bino to na ba famille na bino et pas na esimba te donc na ocha na nzembo nyoso na lingi sonyo so na lingi na ocha et dépend de kana nga na otika ngote po bino bo éviter ngai